Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal de Tindika Tindika Télévision. Le ministre près, le président de la République, Nana Manuani Nakiumba, a regagné Kinshasa en provenance de Bandundu-Ville. Rien dit! Oh, eza Tindika Tindika, eza journal T. Olingi journal télévisé, tala yo RTNC ou journal. Oh, ezali animation. Ezali émission. Awande to se retrouve na ndenge na biso na style na biso na modèle na biso ndenge zalaka. Tout y est. Nyonso na kati. Voilà. Boye manzembo yo na ngai parce que haine, jalousie, machette, tramontina, koboma batu, abattoir, balingi ba memango na Kinshasa, na Congo mobimba batu bakufa. IDPS boyebi banda lit na ya telemela Mobutu, atamolaka na machette te. Akata batu te. Asalisa abattoir te. Mais oyo ya bandeko ya lamuka, baza bandeko na biso, bandeko ya lamuka, ekomi eloko mususu, ba image ezali. Bato tinda ba kata ba luba. Boye manzembo oyo nangai. Nzembo ezali, tuza ko invoquer esprit ya cohésion nationale na unité nationale. Ou cohésion et unité nationale, ou ezali cheval de bataille. Il y a son excellence Nana Manuani Nakiumba, ministre prêt, le président de la République. Moussaleye Makasi, Nana Manuani na son excellence Mfumubuku. Moulonge Shiwa Kalasa. Omoni haine. Haine ye, jalousie ye, incitation ya à la haine, abattoir, bitumba, anarchie, rébellion, guerre tribale, guerre civile. Déjà, comme tu as na balabala, monte pela, batuba kufa. Mais boye bake sur yo kufi facha wotika. Manuani nozawapi yakae, excellence ozawapi yakae. La haine ye makasi yaka, Manuani na bitumbe ye makasi yakae. Mfumubuko za wapi kae toye ensemble. Mfumubuko za wapi bitumbe ye makasi yaka, Manuani na bitumbe ye makasi yaka excellence za wapi kae, Manuani no za wapi kae, bitumbe ye makasi yaka, Manuani na makambo ye makasi yaka mulonge shoza wapi yaka professeur za wapi yaka jalousie ye makasi bima la haine ye makasi. Nzembo na yembeli Nana Manuani na son excellence ministre près le président de la République parce que mikolo yo azana campagne makambo etali cohésion na unité nationale. Ezo bima simple hein? Simple. Mais ali mama na remède, mama na traitement eko bongisa mboka oyo before ou after élection. Chers internautes, ça s'annonce très mal. Vous allez voir des vidéos, des messages de la haine, incitation à la guerre, tribale, eza mawa mingi. Nana Manuani na ozala musala makasi. Mokonzi mboka apesa yo ba moyen parce que yo zali ministre près le président de la République osa la campagne oyo Congo mobimba batu baye ba cohésion la kisi nini, unité nationale la kisi nini, intérêt nango eza nini, surtout ça. Comment yo pena ko lobaka notre oboma baluba na lobaka wana émission l'émission eleki mikolo ba critiquer ngai pe. Oh non,
yeza wapi makambo zoloba, qu'est-ce qui prouve que ça ningwana? Makambo ben yebisa kabino boye bakatina nango te medaka très capital. Na yebisa kabino mwana ya ngoi kasandi. Makambo lobaka bolimbisa ye, mais faut mona nengi bato makaka respect. Okoloba nengo la taille. Comme moi si, on s'en va émission belé, mo décevoir biso. Moi il faut pas kangaye. Moi on a manqué chef de respect. Moi on a manqué pour me donner ce respect. Les là comme l'autre bandoto, oh facha de la kaki. Ah, vous comprenez? Depuis le moment qui on a mon akité. N'ebe qui va propos wana mutora normal à cause de si vous voulez que pire que ça, si vous voulez les sous. Roseline Mbombo le peuple d'abord, les qui a fatigué mon tachamo na Facebook naï. Bon comprena kama kamuna basansi mususu were moko. Pour misuna mutu na biso nge kanisaka ya kamwasi particulièrement peut-être qu'on a batébélité. Moi je vois autre chose, bien vous avez autre chose. Les lois commis facha linginga facha tala nenga do toka tala mafuta do bima abosa ni na nyovi na make-up parce que make-up voilà. Si vous comprenez, na musiko mutu mwa ko mebi non oyo pena faut même na CNPP ah bino boye bakite kamwa sa mona ki déjà na uti ko yebisa bino ke Teresa mabe mikulu bato musuba yebisinga c'est faux nana manwani na kiumba son excellence ozala musala makasi gouvernement peso ba moyen otambola Congo mobimba oyebisa bato intérêt ya cohésion na unité nationale ezanini c'est très important et c'est urgent. Eza urgence. Bota la mutu lokola Nsafu. Boyoki eti. Na kucheka kuti émission te pona ofule pamba. Honorable Nsafu. Nsafu. Honorable Nsafu. Boyoki makama lobi. Yonga na koyebisa mwasi na ye. Mama na bana. Mama. Ufuila nkenda. Yebisa mwana na yo diambe linga kayete. Tala honorable Bobima yoka. Ça va péter! Péter! Voilà honorable. Ça va péter! Péter! Honorable Nsaf. Bire! Yo lo buka béton ngala ko la bire. Buka béton la bire. Buka béton di. Voilà honorable. Bon voter les sous hein? Yambolo beaucoup plus que ça. Honorable Nsafu. Okomola kisaka buya musapi yo kola kisaka buya musapi. CG na ucha vidéo na ote. Yo kola kisaka CG musapi. O kubanga eti. Kama mutabanga kata lo baka kutu bongo te. Se ozo banga. Ba osalo peri ba okelo penil pa. Zela ka bato ba vota ki ba voter o les sous. Hein? Tala ka montreti. Mais politique mingité. Au massou député, au matassou kuna na paye de peuple. Bombangambongo, c'est la économie. Pourquoi nana manuali na musala makasi boyoka ba propos incendiaire et bandit déjà. Mais toko senga pe na aner na bato ya renseignement mususu ba service mususu basala musana bango surtout tiki boy ngana ko cha commentaire sima botala na makama ngoni ngizo lekela mais na ba drapeau na sima bo mona ke bande ko ya lamuka po lamuka ikabwana ba musuba ya pa fachi mi bale batikala frère Martin na Adolo bokanga ba mbona bino bozongisa bango na pale regardez ngaba balumu esika biso population ezali toko bima na balabala na ba machette ko kata bango machette kata baluba toko tuna bango bino bato ko buka église comportement na eloko ezosala wana ba ekolo ezali mungala te ezali muyaka te baluba nde babandi eloko papa esilité ezo ya grave na esilité wana na bomone eloko te ezo ya grave ki fesi na tolobe eloko te ezo boto na kisasa yo ngaba kisanga yo mulubo yo zo futira pembeni to yebi yote boye koya e cause la plus grave
ceux qui m'ont dit qu'on peut sa fatigue conseil, bon, il y a les deux années. Il y a les deux années. Il y a les deux années, papa, tout le monde est en route. Mais le pasteur est corrompu. Tout le monde est en route. Et là, quand tu vois qu'il y a Kabila, tout le monde n'a pas Félix. Félix, c'est moi qui corrompu le bateau. Tout le monde n'est pas. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Boyo qui va message, Loana. Est-ce qu'ils ont malade? Est-ce qu'il y a des personnes ça la boy? Mais là, vous pèsez à bande qu'on a biso ya eside, bande qu'on ya lamuka. Makango et salama kajana élection oh salami ya fati oh. Bat pa kufa ba chaka tembe. Oh to bon ba lubate to salangote. Bon ba preuve. Mais ne pensez pas que ba luba baza basi na bino balati ba string boya ko bala bango. Et la majorité des baluba ce sont des boxeurs. Tara mwana boudin oya ko beta suko muluba. Soko zwi kaka tuta mudisu moko. Boyebi que la plupart des champions na boxe na Congo bazali koloni. Donc batinda yo te ne ozoka wana yo oloteka boudin na yo okele mapusu na yo. Allez, ok, ici koyo, ok, nous comptons la moulba mona ndako. Keba mingi bada boxer sans gants. Soko zili kofia muluba lati gante yo moko pona soit mama yemo soit sana. Boko sala na bino te. Mais na kopesa bino conseil bo landa mate ya nana manwani na kiumba lobi cohésion na unité nationale. C'est très très capital. Chers internautes, makambo ye utika na makamba sango. Bango sikoyo comme récupération politicienne. Pourquoi ba récupérer? Parce que basango pe ba se comporter mabe, ba tiki Bible, ba tiki chapelet, ba tiki communion, ba tiki esakola ya mawa. Yango bozo mona ba kenga su tubela te na ba ki on émission leki. Ba ba su na confesse basango te. Yango honorable Nsafu alingazwa par on ne touchez pas au cardinal au kosakati au tongo okei ko samba na Saint-Michel non ngana ibisko kenda mukebai petit na ya zongeli TV olimu isakiye mukebai petit na yo azongeli TV niata ye lisusu akendanga na Saint-Michel te na tongo akendanga nganda moko ya diambe da pembeni wana soka noale akomobenga ba journaliste sala ba émission boyoka ndenge ba pesi basango conseil na sina cha vidéo na chango lisusu mbala mibale baye ba musala na bango eza penza nini basa la parti politique. Et vous allez bien trouver que nos partis politiques vont comme Saint-Michel, parti politique vont comme Saint-Moukassa, parti politique vont comme Saint-Sacrement, parti politique comme Saint-Luc, parti politique comme Saint-Diavira. Parti politique comme Saint-Chilombo. Pour ça la kaka. Boyoka conseil hein, papa si bango. Papa épiscope. Landa émission. Botine la émission. Regarde. Entendu. Un bon catholique ne se mêle pas de politique. Ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas la bonne voie. Un bon catholique se mêle de la politique en offrant le meilleur de lui-même pour que le gouvernant puisse gouverner. Mais quelle est la meilleure chose que nous puissions offrir aux gouvernants? La prière. C'est ce que Paul recommande. J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités. Mais Père, celle-là est une mauvaise personne, elle doit aller en enfer. Prie pour lui, prie pour elle, pour qu'il puisse bien gouverner, pour qu'il aime son peuple, pour qu'il serve son peuple, pour qu'il soit humble. Un chrétien qui ne prie pas pour les gouvernants n'est pas un bon chrétien. Mais Père,
Comment prier pour cette personne qui est quelqu'un qui ne va pas? Prie pour qu'il se convertisse. Voilà. Nous sommes de retour. Je crois aujourd'hui, conseil bapesi basango nini faut basala na place ya makambata ko sala na Congo et bozomona. Donc trouble lingi bimena nzela catholique. Bango bakokate ko sala ba mouvement balingi ba bimasiko ba batami donc récupération comme politicienne. Mais cause base wutu ko na église catholique. Bolokini bapesi bango conseil. Vidéo mususu etamboli basoda baza kobunda. Mais faut mona ningi ba panzi yango lokola lipa langu ba. Ben miso kuta tindika bo partage yango ndingi wana te. Mais faut kasiko ba commentaire. Ba mani basoda Chilombo baza kobunda botala na aéroport ba musuka aéroport anjiri ba musuka aéroport agoba ba musuka aéroport andolo. Basoda babunda ka bondo entier so bayoka nte ba obunda na bango. Ce n'est pas un problème. Mais bakepe ko samba déjà, je crois ba condamner bango lelo. Et là on est grave ça basoda babundi basoina bango. Yo tangate, bino bo soina tenengona. Yo za dumba, boy na boy et ça la maka partout na ba civil na basoda pas da mutluko la yo. A cause na kanda bayoka nte quelque part, babundi mibali bakaso babundi esiripe lobi na tongo, soki a gagné ba meli. Soki pe secret ba meli, bayokani abu pia. Yo na bundate. Na ba tano ni solo moko. Et déranger binoté. Et déranger binoté. Jour mususu na lupango Tshisekedi. Wana na komo yasko UDPS mwa sika. Ba yibinga na nubiente. Fati pena telema boye, aso pesa ba combattant conseil. Là qui na lupango Tshisekedi, il y a quelques combattants, il y avait un petit problème là. Aso pesa bango conseil. Moi j'étais là avec ma caméra. Comme nani combattant moko boye wana n'était le gouvernement salaki abetanga mbata na miso Fati. Ngana zo mbata na miso Fati. Je vous dis mbata o kangana elongia na zwa ngo na panga Tshisekedi. Oki Fati na tika da otala boy. Atuni garçon na point no beti mbata. Garçon yora combattant na lobina beti mbata pour na monnaie suspect. Na mwenye lokola leki ya olenganko itala kwa fakati si lokola olenganko. Imaginez. Mais après événement to sololi to kepe na coin to kaboli pe vert. Et puis na ide pèse le monde ngone kotsa ka esprit. Et ça la maka partout boyokani te bo bundi lobi boyokani. Comme non, on dirait Fatim Tatina qui bango bobunda tout ça. Ouattara, Nambagbo. Bon mon esika babandaki, ba tu peux ba kufa. Lelo bazawapi. Mbagbo a commencé na Ouattara, abimisa ba prisonnier politique. Kobunda ezali, ça fait partie de la vie na biso, ba incompréhension et tout. Mais il y a haine, incitation, rébellion, il y a des mabe. Mais beaucoup de gens qui ont bagarré, moi si je suis allé dans le pays, je suis allé dans le pays. Mais après, il y a des divorces, mabe. Parce que divorce, et ce moment quand vous belé, on peut savoir des conseils, des problèmes psychologiques, dans ma bala. Botika divorce, bon ça la té. Dans minute où on a fait une information. Moi na moka koufi na fleuve. Donc je disais foyer moko et bakabwani moi c'est mal bayoka nte libala ikufi. Alors bana bakepa ya oncle moko boy. Je vous dis c'est récent les solo. Alors tellement ba para bazate bana badofa na pa noko. Moi na musaki kusakala pa ba camarade na ye, ba camarade na ba bambwa, bazui bambwa ba kisokola bango na fleuve Congo, na Kinsuka. Ba kei, bazwa mbwa ba bwa ke na mai, mbwa zo tepa boya, lebe ke balandi mbwa na ba blague. Alors, moi na wana alandaki ba camarade kusokola bambwa, adindela na mbwa boy acholi, na zo sabino je crois le 4e jour. Moi na asa kufi déjà. Pourquoi? Surveillance ba para bazate
akepa noko pe asalaka abimaki mona wana akendeki na ndenge na ye na moment so okepa bapêcher na Kinshasa omona bapesaki message kuna le procureur aussi je crois il est informé mona wana amonani te botika divorce wana conseil ka ekoti na kati émission daki moi parenthèse et puis l'information n'est-ce pas voilà alors tant on peut bake oluka mwana ngo bakomaki tina kasangulu batu na kasangulu babino tomoni ebemba mwana mukete tomoni ka ebembe ya tata moko bakanga baligota ye ils appellent information na pesibino bato aner information ya mwana mais balobi ke bibemba ngo utaka pe momso uti braza et yepe kuna c'est triste voilà chers internautes toyoki babeti conseiller à chef de l'État. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Na ebité ba pesi vidéo, na ebité ba conseiller, ba rappel belé. Na bengi je crois 2 personnes à présidence ba confirmer ngate kata conseiller à président. Mais botala quand même image yango avec tristesse. Botala ce qu'on est Congo komi. Donc ce qu'on fait tambla la bambila. Beto zoka ba gwa. To sakani ngala keka pa idinga na zuba bord. So genga bino tu bolali. Leki. Total dans vidéo yango ça la succès pe les sous ce qu'elle a conseillé pe à solo tu éviter. Regardez. Arrêtez de taper sérieux là, arrêtez de taper. Non, arrêtez de taper. Arrêtez de me taper. Arrêtez de me taper. Arrêtez de me taper, mais c'est quoi ce délire là? Arrêtez de me taper. Non, arrêtez de me taper. Arrêtez. Arrêtez de taper, c'est quoi ça? Non, monsieur, venez. Monsieur, venez. On y va. Mais c'est quoi ce délire là? Arrêtez de taper. Non, arrêtez de taper. Arrêtez de taper, c'est quoi ça? Non, monsieur, venez. Monsieur, venez. On y va. Venez, monsieur. Venez. Ce sont des collabos. Venez. Tu tues les gens au Congo. Massacrer les Congolais. Non, venez, on y va. Massacrer les Congolais. C'est dingue. Truc de fou. Les pauvres, il a fait quoi? Truc de fou ça. Messieurs, allez-y dans le centre commercial, vous reposez, le temps que ça se passe. Vous êtes appelé comment? Voilà, ton lobby trop, ma vidéo me na bombi pour na lobby. Ma vidéo est belée. Comme le temps n'est pas notre partenaire, pour ça lango lobby. Mais vidéo est tikali et la vidéo il y a président René. Vous voyez que mon panzi sango, alors bakape bien, bolela ipe fort. Ayaki lobby sikawapi eteni longonda salaki déclaration na politique. Alobi ki bana Équateur, bana sima ya Fati. Ambongo pe ali papa épiscopo, ali pe muto to ko respecter, mais IDPS te mutetinda ki batu kuna po IDPS bataka ebele. So IDPS bakende ki kuna nde suki diocèse suki ni nde ko yaki nyonso na mabele. IDPS ko pesa mot d'ordre te pour na 16 personnes, ils ont raté. IDPS ils allaient partie des masses, majorité plurielle. Si on pesa mot d'ordre ke ndako ambongo ekoya 10 minutes za mingi ndako na za société. Alors, ceux qui 16 personnes baké kuna, ils ont IDPS. Président René ayaki wana, to solo la kinaye et puis anima ki koleka na tindika. Bota la président René et puis on se retrouve juste après pour la conclusion, voulais-je dire, de cette émission. Regardez. Le président René, tout moni lelo eteni longondo a décidé à bengisi batu bande konae ya grand Équateur bakutana pona ba tension oyo avant donc before élection parce que déjà élection eza koya mais ba tension ils a bien tenu total la vidéo moko ya batu ya décidé balobi ki ba ko ba luba na machette les autres tel peu vidéo yango et c'est pas année déjà alors présence d'abord à élection sonné. OK. Merci beaucoup.
présence nangai a justifié du fait que Congo ezali moko ozala mongala mokongo moluba moswahili tozali eloko moko toko kozala ba conflit politique mais cela ne peut pas nous diviser. Alors moto abengisi biso azali membre na biso UDPS, même s'il est de l'Équateur, nous sommes devenus une seule famille qu'on appelle famille UDPS. Message na comme ezali message à réconciliation tokoki kondima message wana tozali bato ya non violence tozali komona vidéo autour loba depuis lobi na pourquoi nous avons parlé de ça bato bazali ko kanela école moko boy parce que ezali école ya chef de l'état baboma bango na machette mais babo sanate ke baloba bango bazaba cité et là bazali ko luka ezali guerre tribale alors que nous ne voulons pas que ekoma na mboka. Pourquoi? Parce que ce qui est commis personne n'a le monopole ya kozala makasi kolega moninga. Tant que vous allez kokane la moto la chette, yeba que les chettes on a bateka kama na zando place yepe ali kaka. Tant que vous allez chette wana yo pozuya yo, boko ken na bitumba mais faut la makasi ko longa ye. Tozali ko benga mokili mobimba ba yeba ke eloko wana ezali mabe. Ba yebisa mokonza eside na batu na ye. Ke bati ke eloko balingi baluka parce que bakosisa yango te. L'UDPS est parti à Makasi et l'UDPS n'est pas le Kassai. Pas confondre l'UDPS et Kassai. Il y a pas de pour rien. Pourtant, l'UDPS est politique dirigé par un parti qu'on appelle l'UDPS, les partis au pouvoir. Mais tous les Kassaïens ne sont pas de politiciens ou comment s'il faut dire des politiciens. Mais n'attends pas d'aller Koluga Babouma Baluba. Nakatia Baluba Babouma va éviter. Bazali bato UDPS, bazali bato ICD, poto yebi baluba muso bazo soutenir Fayou, baluba bazo soutenir Katumbi, baluba bazo soutenir nani Monsieur Kabila, baluba bazo soutenir Kamere, baluba bazaka kana UDPS. Mais tant que bana obuma muto parce que zolo ba langue chiluba, parce que zali espace kassaïen, aujourd'hui risque obuma na ba innocent pour rien. Alors que bango pe baluba bon, biso to kufa bango te, bazu pe machette, on les a obuma mboka. Muto sali vidéo wana na bato na ye, il faut ko kanga bango d'abord et faire bango devant la justice pour que basami sabango. Mais en ce qui concerne la présence de l'histoire, c'est parce que nous voulons faire des choses de manière logique et claire. Toïb sa peuple congolais qui est Cardinal Lambongo Azali et Konabiso. Mais ceux qui Moutunakati a marche naïe à Bungaki Moke, soit Bisson de Tobungaki, il y a moyen de revenir au bon sens. Au bon sens, Torozon en Dengeni, ceux qui moko na moko à reconnaître ma benaï. Tomonaki matinée où ils étaient animés par le secrétaire général. Oyo alobi ke non Cardinal azali patrimoine na biso nyonso mais soki na kati ya libaku na betaki quand même mabe to s'excuser to na bana tata moko il a dit c'était vraiment un message d'apaisement mais bato bazali ko l'exhibition ke no bakendaki liboso ya centre Lilongwe ko attaquer Cardinal to yebi capacité à mobilisation ya UDPS ne peut pas envoyer 15 personnes bato na baza bato na biso te mais bazali ne kolat sa UDPS parce que bayebi qu'il y avait eu un couac entre partis. Alors il ne faut pas balader ça. Mais écoute, c'est ce que je dis. On a pas drapeau UDPS. Nous landé comme UDPS parce que Fiji moko UDPS ça l'a quitté. Membre moko UDPS loko la ngaine na tamula boy. Bayibi ke na zamu UDPS. Ba komo na kamwasi balobi non ye asala ka misala na yimingi pana bango azamu tuna bango azali chevronné kuna azali membre d'honneur azali boy azali nani mutu moko azana nani grade ya monene kona non to monika kabatu o biso pe to yebite bino pe bo yebite. Alors il ne faut pas considérer que bato na baza bato de pèse d'office. Pourquoi? Parce que na moni ba relier yango na makambo mujima yi profanation des églises makambo mujima esa. Est-ce que il peut se faire mot d'ordre? Il peut se faire mot d'ordre et puis il y a pesa mot d'ordre. Pourquoi? Mais to yebi bato pesa mot d'ordre parce que to monaki bango liboso ya centre interdiocésain côté et pas wa bazaki ko pona mokonzi seni batelemi libanda balobi biso to yebi note to yebi kaka abe donation chole yende akoyebisa biso vérité yepe abimi alobi boza la kimia kalate bozozwa o bozoluka sima ko bima na ye ayeko pesa réponse ayebisi bango biso to ndimi makambo na te donc bango ne bayaki ko tia pression to ko kipe ko lo babongo mais batongo bangani baza bato ya fayulu basimba ki bakanga ki ba ceinture na bango ya pembe na mitu na bango. C'est comme pour dire que bazali na une grande partie de la population bazali ko sala pression contrairement à la partie au pouvoir ko sala pression. Donc batika mboka za la kimia pour le bien-être de tous les Congolais batika ko latisa UDPS mokombo za ya ité UDPS azana na pouvoir na maboko na ye akoki kotina 15 personnes baki ko attaquer Cardinal pour azwa nini pour voir pour faire quoi d'abord. Et dimanche
bacombattant to ya UDPS bazala na bacellule biso tokotika bacellule na biso toke kobunda et puis soki tokokende 15 personnes effigie mon côté nani drapeau te eloko mon côté ezalekisa ke toza bato ya parti nous avons compris que ça jeu ya ennemi wazali koluka ala de sa partie mbeba wana mais ezali na compte na biso te mais on doit soutenir quand même démarche ya Eteni Longondo. Oui, démarche oyo nazali ko soutenir yango pourquoi parce que tozali ko koma na niveau moko ya tribalisme le plus élevé soki to arrêter hémorragie lelo te lobi to ko regretter ba Congo babali baluba bazali bangala o babali baswahili bazali bangala o babali batu ya Kasai bazali tout ça soki lelo to bandi muzito bala muluba non mais c'est ce que j'ai dit soki guerre wana bandi tribalisme wana mati bana obiso to boti na bangala to kocha bangwani bano bangala baboti na baswahili bakocha bangwani donc nous allons sacrifier toutes nos familles à cause il y a querelle politicienne et zabienté tozali ko senga ke to tchana sen cardinal azali mutu oye alobi ezali par rapport ya ko mboka mais soki ke libako ebetamaki na makumbi ya lobaki tozali pe prêt ya ko ranger makambo na indifférence ici la pombo ke liboso mais soki mutazali ko persister kana nzela na ya mabe wana l'état na kokata makambo. Ok, peut-être mot de la fin, président René. Bon, tous les Congolais sont basés à la Kimia. L'élection, il y a le président Seni et Golé Kamalamu. Et le président Akobima, le président Akobima, le président chef de l'État en 2023. Les Congolais sont basés à membre de l'UDPS. En 2018, tous les président de la CNT. Seni est influencé par nous. Mais tu mis ça président chef de l'État. C'est comme pour dire président Nyon soit Kobima na Seni lelo, ceux qui biso ba membre de l'UDPS, biso ba congolais autonomie vision chef de l'État, to voter à Kobima kaka président. Ça ne sert à rien à Koboma Mboka, Kotumba biloko batu, ko attaquer cardinal, ko attaquer batu parce que tous en a besoin il y a président Seni. Il ne faut pas Seni la corrompu, mais on a besoin à Seni où ils allaient dirigé par Mutumalamu pour que lobby kuna to bimisa pe résultat ya malamu. Mais résultat ya malamu ezala oyo biso moko to chana yurne. Alors tout le monde makanisi wana ya kobunda entre nous à cause ya tendance moko boino wana mutu ya province na biso boy totika makambwana et loko mususu ba pesa chef de l'État confiance. Chef de l'État zali kola la te pona mboka oyo azali komata ko kita pour que mboka ay bonga. Mais c'est vrai que les boulots zalaki Mosindo. Alors mutu ça timbuli déjà jusqu'à 14 mètres. Donc bandi komata comme na 14 sur 15 okoyebate. Le mal était profond qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a fait comme action, parfois ils allaient comme on en a mal. Pourquoi? Parce que le mal était profond. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, la Constitution est respectée. Pourtant, il y avait des dispositions constitutionnelles qui souffraient d'applicabilité comme gratuité de l'enseignement. Donc, ici, en gros, justice est comme équitable. Les lois sont en RT. Mais quand les comas qui sont en oui, ça fait 37 ans. La nouvelle unité, comme aux Zambongo. Tous en réserve d'échange, ils ont 500 millions. Mais les lots communes à 2 milliards 500. Tout ça, ce sont les indices qui montrent quand même le développement. Mais le développement, on a pour la réalisable, la réalité, où vivre, il ne faut pas que c'est pour cela qu'il faut passer en confiance dans le pour que l'action ait matali sous davantage et puis le peuple congolais a profité. Merci, président René. Merci, papa. Voilà, merci, chers internautes. Nous allons qui n'a plaisir. Namawa en même temps pour nous présenter l'émission Oyo Boye Bamakamiza Koleka Namboka. Na rappelé bino lisusu pe na yebisi susu na excellence nana manwani na Kiumba mfumu buku mulongeshi wakalasa azana musala makasi gouvernement bo pesa yeba moyen chef de l'état bo pesa yeba moyen pour la sensibilisation, campagne contre la haine, cohésion et l'unité nationale. Bozela tournabino. Fachi azako kundana no libulu eza moulayi o batimolaki. Eza facilité dans une année, dans 2 ans, dans 5 ans, bakunda libulu wana oyo batimola na engin otobenga caterpillar dans la marque pour comprendre et ça facilité ce que vous comprendre je suis vraiment désolé pour yo zobela ozana besoin de traitement
mais munganga oli apesa yo miliki ayeli so tonga libende aye koboma yo te azobongisa yo kaka na libende ozomona wana ekokota yo na nzoto état de droit eza traitement social eza traitement bozala tranquille mboka ebongaka leo na lobi te eza mosala makasi faci azosala oyo akocomprendre acomprendre oyo akocomprendre ete nandi message wana ya simba machete boyebaki baluba yango mpe baza basi na bino te kaka moluba ale fufu pena ya monene ya masango asimbeli sikoyo lechete na yo moto olie boudin na likelele nana papa moninga sikoyo tokotika bana baorphelin biso tokufi sikoyo banani bakodirige mboka banani bakotisa bana classe. Croyez-vous, frère Martin, yo kufi, bana yo en charge. Croyez-vous, yo kufi, bakatio na machette, moi si na yo na en charge. Adolphe, bomiko sate, basi na bino bako bala bango na mibali mususu. Wana yo so kufa. Bana batelengani bako mosenga mbongo na balabala. Wana yo so kufa. Yeba ki Adolphe ko en charge te. Frère Martin ko en charge te. Bon yeba ngo déjà. Oh il y a des conclusions. So ki okufi na yo zi machette na yo. Ou bien bakangi yo. OK prison. Bon yeba ki frère Martin ko ya kotala yo te. Adolphe ko ya kotala yo te. Yeba ko Adolphe na mwasa muluba na ndako. Aba na ko bomana mwasi na ye. Adolphe Adolo aza na mwasa mulubati soki boza ba vrai soki résistant bo kenga no pa Adolphe bozo no mwasi na ibo kati na machette poto ndima bo banana na mwasi Adolphe nazo tina bino bolo ba mabe bango ba na basa baluba na ndako po ba yebi sekira basa baluba ezala raté émission sili ngana bino lobi ba vidéo musu na bombi lobi pour Nathan allez bye bye. Cohésion et l'unité nationale. Tolingana. Il balanga yasuka yangowana. Cheval de bataille, chef de l'État na Nana Manouani na Kyumba Mfumu Buku. Ngana bino lobi. Merci.